Bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Zali Susungai, QSDB. J'espère que vous avez bien en Golan Zambé. Bisika tokuta meli. Lelo nazwaki mwa idée ke ya kolakisa pe ba mama na ndeni toko va kosala ba variation ya biloko kolia pona bana. Oreke bana biso chaque fois bali akaba biloko teke ba fast food, ba pommes, ba pizza, onya aussi ba salade déjà mais ezana ba variation biloko mususu biso moko pe na ndako toko mega kosalela bana ta mususu ba osepela ngo. Quand même ngana ndako aso na sali biloko yo en tout cas eliamaka bien. Biloko na ina laksa bino ezali ke ba biloko oyo ezali awa ngeti utokoza na tubandeni na frigo ba reste biloko tikalaka ya ba légumes ba biloko nyonso tikalaka na tokoko sangisango osali yango ndeti nazana aubergine, nazana mambala, nazana ba nini oyo ba nini ba condiment ba benga ngo rosemary teka mana ngona nini na magasin menga na buki directement pa na ngai noza pe na nini oyo na oyo eza pe soko za na reste na ndaku nazana matungulu ya rouge ekoza na kama matungulu ya rouge te ekoza pe matungulu mususu ya ta ya pembo to utilizaka problème te omoni na ina ba paprika oyo ekoza donc paprika nyonso ya paprika nyonso okoko tia na yo naza pe na ba carotte oyo okoko tia apaksa naza bambala ya sukali bambala na biso sukali na ba mayebo ya pembe donc sok nyonso mayebo za nango okoko tia na ba oyo pe naza nango etikala ezaka ba biloko ezaka na ndako tamuso umeli apaksa naza na mafuta ya nanga ya huile d'olive naza pe na babenga nini keze tobenga na doche zali fromage na mungwa otope mozzarella eza ope fromage ya mozzarella eza na mai na kati bon enikola somoni ke biloko nyonso eza na musunité na tina nga musunité eza iloko te donc onikola sa ni préparation eza très facile ndenka ke zali kaka awa apaka tolongoni na liboso nanu oyo toti ekoya sima préparation ya biloko oyo ezali awa donc ba légumes to ba presque ezali awa donc ezali bien donc ezali loko eko matebso sukalité à part ça to bakaka ke mbala ematsaka sukali soki tolengo mais mbala sukali oyo ya biso tozana ngweza donc eza kana rouge kati eza pembe na kati za problème te mbala sukali de bikeza sukali mais ezali bien pona nino na question ko sala digestif na nzoto à part ça ezali sukali nango ematsa biso sukali te ndoko baki mbala sukali eza sukali ko matsa sukate oyo ezali bien par rapport ya mbala oyo donc préférence ko lia mbala oyo eza biso biso totangisa bato baza ba diabétique toyebisa bonke préférence ezali ke mbala sukali to oyo siko moni ke ngana ko sangisa ngo nyonso esika moko po sikoyo yango à travers ya ba gemise oyo ba biloko ezali awa et diminuer sikoyo sukali oyo ya ninyo ya mbala oyo normal à part ça mafuta ya huile d'olive mafuta eza ntondo bengi na docha fait ezali ke esa efrenaka sukali emata makasi te likolo donc à part ça total pe na fromage pesa sous eza na nini mafuta eza na nini na poids donc et au travers moi muki oreke à travers ya bambala o sukali mata donc sukali e mata penza ya minte mata malembe bo ba biloko nyonso ezali ya etikali awa e mata penza sukali te eza banini na biso concombre onions to tia bobo aubergine matungulu mutako sabino te ke matungulu e mata sukali za lukuta matungulu mata sukali te eza na hydrate carboné te donc eloko ezali awa na hydrate carboné na biloko nyonso na ti awa eza kaka biloko mibale mais oyo suko eza hydrate carboné ya bien oyo suko ezali ke oyo mata sukali makasi yango ne ke faut que tosala mwa différence ya koyeba biloko siko ndenge na osali na sokola ngo nyonso ndenge ezaka boye na sokoli nyonso sima na kati kaka mike na tie awa na oyo mponga na sala ngo ebele mpona ntakokeli ya mapin très bien na tie nyonso awa na kati ntango okataka na tie nyonso na kati natie mungwa na biso kaka natie mungwa mokie sima natie huile d'olive mwa mokie na ba condiment oyo donc parce que c'est condiment na zango yango oyo natie sima na sangisi on kaka tango na kosangisa ngo sima na 8 ans esila natie na four
natina four natiki ona mwa muke bandobela soki na moni kenge koma kota kobela déjà sima na zui fromage oyo na kati yo mike eza na nini yango ya kokatela nini fromage mpona boseni kozwa yango donc nakalango muke sima na zwi yango natie likolo sikoyo ya biloko na na sani natie na four natiki mwa muke ebeli ewumela te ebeli so donc olea tolea yango en tout cas leka nde tobana doti eza kitoko moni makasi bananga basa témoin yango na ngena pesa sikoyo na kosala yango après totala na suka ntango ekobela merci nzambe apambola bino ciao qui est bien